Voilà, donc pour moi, ça a une chance. Et maintenant, les minutes, on s'est bloqué. On a Angola, on a un Turquie. Qui quoi qui est Katamaï. On a des côtés Massani, on a un Pro. Ok, les Turquie, ok, Katamaï, on a par rapport à la réalité. Donc, il n'est pas moi, moi, 2 mois, 3 mois, voilà, c'est bon. Passeport angolais, ils ont valeur. Mais le problème, c'est que l'ambassadeur Angola, alors que moi, bako bomba angolais temps belé la prison exact. Donc faut pas refouler. Bazo ni na mboka na parce que Angola est bien par rapport à Congo. Donc problème ezani. Omoni ezana lika mususu bako kangaye, akangiye akangi ya sali désordre. Pour dire qu'il y a ngana muto désordre. Bako kangaye sali désordre na bana. Tant bakangi na bana sali désordre, moi ko tikire to okineka. Ba refouler no ba refouler de ma bombe na ta show ba tuni soko lingozo mboka na bozongi. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous recevrez cette émission. C'est votre humble serviteur Eli El Pro, fauteuil des stars, depuis Luanda et international, fauteuil des stars. Je suis là aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je viens de recevoir mon ami de longue date, à Oumeli Libanda, à Tamboli Bambo Gebele. Alors, les lots, on est dans Kati Angola. Pour tout le monde, il y a une réalité par rapport à Bamboka ou Babimaka. Oh, bah moni ba réalité belé, to moni pe ba tonto belé, ba fille belé, ba papa, ba maman. Par rapport ya mokili ndenge ezotambolela, to comprendre que ba na Istanbul tout, ba motonda na Luanda, ba motonda na Kin, ba motonda na Afrique du Sud, ba motonda par-ci par-là, quoi Afrique mobimba. Mais majorité ya batu oyo to moni ba comme la refoule, et ça précisément presque ba congolais parce que tout le monde na Istanbul, ba Nigérien, ba Camerounais, ba Sénégalais, ba pays belé africain. Or que timbe la galère comme déjà mboka mopaya veut dire mboka nyo son paya so komi so rozoli ozo mela il faut préciser vraiment aux ala légal alors comme na mboka wana comme na mboka geno par rapport au ça kada musala zo moi $600 mboka batu comme ça loi bilanga makelele des de kulu na auto ebaka na ba Afrique ba mema yango na mboka ba turc o baza ba arabe ba ebaka te ko la ko la muka ba arabe baza net biso te ba africain. Balingela bango boule de ambongo pendant 15 ans balingela ba africain boule bango ba ebarati veut dire balali balamuki boye ba changer bango idéologie na kati ya Turquie bon mona drapeau ya Turquie par rapport ici ka bito zo mona refoule ya batu le ko la mbula ba misusu kutu ndetolo ba boye bazana ba boloko ti na sia ba mabele par-ci par-là par rapport à crime là événement tout au bagendo ça na mboka ya batu ya musulman parce que ba turc baza ba musulman ba respectera doctrine bango ba congolais ba longa na monde ya ambiance ba kina ngokuna monde ya kulunda monde ya kimoibi escroquerie bando ça en Afrique par-ci par-là alors ta ba comme na mboka wana ba réalité comme kebele alors lelo nazo côte c'est la bino aza frère azandeko yenda ko betalanga penda lisolo ya Turquie et bandelikino suka par rapport à ba refoule Nous sommes Turquie, nous avons Anderson Bik. J'espère que tout est bien dans mon kili par rapport depuis mon kili banda. Nous avons Anderson Bik qui a partagé les solos, nous avons la vérité par rapport à les solos à Turquie. Mais vous allez toujours penser, vous s'abonner massivement à la chaîne abonnée à Eli El Pro Hip-Hop Suwario Mokokoli. Veut dire place sur la page officielle là, Bobando Kota Kota. Anderson Bik Azokota, photo Solana Kitoko. Anderson Bik, soyez les bienvenus dans Fauteuil des Stars et bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ouais, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Santé Zabi Anderson Bik. Ouais, santé Kitoko. Soyez les bienvenus dans Mboka Anderson Bik. Merci vraiment. Naibité Anderson Bik, na mono le long na Mboka, naibité ceux qui ont appelé parmi. Ba candidat to batu oyo to moni bango baza na monde ya refoule parce que lelo oyo to komi to tambola to mona ba noko ba jeune fille tout oyo to ba na Turquie o ba koma ko finga biso ke ba africain alors lelo oyo pe bango tout ba zongi kutu biso ba to benga so africain so ba to telemina bango biso to bimana spe ko leka bango Anderson Bik na été plus parmi liste to eka obeta tout. Bon, en fait, nous avons parmi Bango Témé. Nous avons montré avant à Istanbul depuis déjà pendant 5 ans déjà. 5 ans déjà à Istanbul. Oui, nous avons Istanbul tout. Donc, nous avons et puis nous avons vice-président les seuls groupes à Istanbul. Oui, donc nous avons président. Vice-président de donc à final na kati Istanbul bo sala rappé ba clique ou groupe ozolo ba biso na biso yango parmi les meilleurs groupes il faut préciser bien groupe biso na biso ya bato mangala na kati ya Turquie
Oui, en fait, groupe Biso na Biso, ils ont des groupes, mais Biso na Biso, c'est un groupe Moboé, et ça ici tous les Batamangala. Parce que Batamangala, ils ont Brazzavillois, Congolais, Angolais, tout ça ici, on a un groupe. Et puis, au hasard, membre du groupe, même si on a membre du groupe, c'est aussi problème, et dans la façon, tout va au baïbi. Voilà. On veut dire que vice-président de Koloba, il y a 4 Biso na Biso. Anderson Bignet, au moment où on a 4 Angola, précisément à Luanda, on a refoulé. En fait, déjà, on a 5e tour, 4e ou 3e tour, on a Luanda. Luanda est un beau canal, on a agence qui a profité pour annoncer mon quai, même si on a agence big business, ça là partout, transfert de partout dans le monde. Voilà. Mais pour nous, on va refouler. Et ça m'a bêté la façon que on va refouler et ça normal parce que ça beaucoup l'habitude mais malheureusement on va refouler ngate en réalité ni nango vraiment parce que ba te belé ba rolanda émission par-ci par-là ba te belé ba réalité ba congolais na kati Istanbul et le Ghanais. En fait biso na Istanbul promis nango ezanini en fait batu bakanisa kate ke bazo refouler ka ba congolais non batu bazo refouler tous les nationalités les étrangers kuna babenga bango baya banje donc soko za étranger kuna na Istanbul na Turquie mobimba ba refouler malgré mikolo ekomi ka moi mami mais ba refouler par rapport que biso na bangolais président biso ambassadeur na biso assigné que angolais le soko bokangi bo refouler mala moko ba congolais parce que toza ba congolais kuna mais toza bato ba uita ba yena passeport angolais na ba ba passeport congolais voilà passeport congolais ba refouler ba ngo moki mais passeport angolais ba refouler ba mo directement parce que passeport angolais parce que biso to yebaka na mokili par-ci par-là passeport eux ezalaka un peu en valeur ils ont passeport angolais mais le lot comment na Turquie to moni vraiment passeport congolais et comme une valeur par rapport à passeport angolais ils ont par rapport à quoi non na lobi bongoté dans le biboué passeport angolais ils ont valeur mais problème na biso ezani ambassadeur angola aloba ke moyen bako bomba angolais temps belé na prison ezate donc faut pas refouler bazo ni na mboka na parce que Angola est bien par rapport à Congo ce que c'est totalement bien en dengue refoule parce que nous voyons beaucoup les gens au bazar refoulé ce sont vraiment des Congolais parce que quand on fait les refoules tout le monde a mingi bandeko ba osala bango refoule mingi ba boka bango na Congo au bazar na Angola na bité ba boka ape ngunda na Turquie parce que ndozolo ba boy na bi beaucoup de gens autour bango lelo on a Angola au bazar na passeport angolais mais bazar refoulé par Congo et puis ba osala berka na Angola. Non, en fait, je vais expliquer comme moi. Ce que mon moutou va refouler à Zongi Congo, c'est que Azaki n'a passeport congolais. Ce que mon moutou a directement en Angola, c'est que Azaki n'a passeport angolais. Donc c'est ça bon. Voilà. C'est que par rapport à la modalité, il y a vie. Pourquoi dire que une décision pour quand il s'amende il y a refoule parce que tu es raté et puis par rapport l'égalité pose en Turquie et Sengaka nini bon pour mes années na ko banda na débit question na yo pour mes années et pour ozwa et kameti o babenga résident turc eza blackité par rapport que ce que oye liboso bana ozwa bana osala mikanda o eza ba résident na visa tourisme mais lelo ezala sauté et puis bato ebele bakenda kuna basala mais ba renouveler bango sauté par rapport à adresse na bango et beba asala adresse basali na adresse wana et avant d'aller l'adresse wana DJ Amboka adresse ya beba voilà donc yango ba renouveler mususu abaye na e et puis mususu otokuta kuna ne bandele ba bebisa biso ba moral mususu ba koma ba France parce que bato mingi bakanza visa ka France. Il y a des personnes au bout où il y a en France qui mènent à bébé à ça. Donc, ils ont regardé, bah tout ça on va comment on a bébé ça moral qu'il faut que la France nous canal on sait là on est maintenant nous canal lelo c'est important. Namboka lelo chose na mukanda c'est-à-dire ne ba boka boka batu boyo ça nous après non ça nous mukanda na yo zo renouveler ba ko simba yote ba ko toucher yote soko yibité au sait lo mabe ba ko toucher yote. Donc voilà, ce que vous avez mukanda tende au mami
baya ba profiter même sous comment tambola na mwana wana ndi c'est normal mais na yo ki pe ke ndo le betika le solo mwana na yo ki pe ke parce que dernièrement na moni fille moko na bana awa ke non o bango pe ba refouler bango na ebité parce que na yo ke na Turquie mwana a vivre comme roi so kazana parana yi mais na ko mona pe ke non bato bazana ba parents pe ba comme na refoule bon problème ezani omoni ezana likango mususu bakokanga ye bakangi ye akangi asali désordre pour dire que alingana na moto désordre te bakokanga asali désordre na bana ntango bakangi na bana asali désordre moya kotikele to okende kaka baorefule te mabombe na kasho batuni soko olingi ozonga mboka na bino bozongi mais baoyo akoloba mpena ke barefule na bana tanto baleki dizite voilà pour soit azaki na cas moko boye na la police po biso sokosala eloko moko boye na mokanda na wele na passeport na yo déjà enotaka donc voilà toza toujours na continuité tozomata po tokita parce que tozalaka po tobeta briefing na Anderson Bik mon ami mon frère ya longue date par rapport à l'isolo le lo oskopo to sola bien to beta sko l'isolo ya rokatsa mai to yoka l'isolo ya rokatsa mai na Turquie bande kona biso ba congolais ba lia bande kona biso mbongo ba bomisa bande kona biso na l'isolo ya rokatsa mai bona okena na Grèce alors le lo tozana Anderson Bik mais quand on bête les biso réalité vraiment où il est caca pour nos 400 mai pour ta Grèce parce que bande que belé bazo ba déception ba biso ba kufa na AVC na mboka wana ezalaka nini pour vivre ba réalité on a kuna bon nga pena na la moto na yibi makambo belé mais kota ko katisa pena bon na conseil à mutu te eza mzela batunu so ba ya tout batunu so ba leka mais pour nga na kenda maite nan pela mata maite na yebi pe na yoka ba réalité oyo ya bato wana baleka ba mai voilà donc pour mes a connaître chance et maintenant na minute on zela bloqué ngane na boye ne na na ngola boye na kozwa ndeko na ngata ki Turquie ke kwa ki kata mai na koloba na ndeko te be masane ngoza bo el pro OK ne Turquie OK kata mai na lingate par rapport ke na yebi ba réalité za kuna so OK ne pona moi ta muke moi 2 mois 3 mois wana kozonga voilà c'est bon mais OK ne pozonga parce que mukande bi masute OK po kata mai za banzela moko très difficile donc ya banzela o ezaki te na kala ke to mona na kati yote Anderson Bik to mona badingi ezo kota na kati ya mai po bachaka ngoso mupepe parce que yo ozana mboka wana s'il vous plaît zela na meko komisa yo bena par rapport parce que biso pe to mona ba image de biso za ba image non ba kota bena na kati loko wana to benga ngoso dingi so nino yo kota mupepe wana moni bena ke batu bazana ta 100 personnes mais là on a plus en plus charge yango esila ka mopepe moni bena famille ba camarades ba to belé net ngana na 2 personnes ba tika na mai wana ba am na bango pe na kimia eza nzela ya batutu mais yo zalaka wana tango ba réalité na bando la bino constant ni bondo sala par rapport ba ndeko bando signé ba katsa mai po ba ke ne poto ndezala ki via libela en fait yango na oto lobaka ke eza na batu msu ba kenda Turquie pour aza na décision kaka katsa assez basé ka ngana na bofuna katisa yango mona pe bato belé ba ko osala makambo belé te tu vois Turquie za mboka moko soko concentrer ngo za mboka okozwa pe mbongo ba façon que bato mingi ba yebi kopte ndu so ayeka na objectif a okatisa osala ka mbongo pa katisa comprendre ona ngade ya tango na koma mboka ngana yeba o ba yambanga déjà na ba yebi ba masana ba regen ba dide regen ba Christian ba puka o ba yambanga ba yebi na mboka wana na ya te na objectif ba kat ba ona ngito ba tout ba na France tous les bateaux ko koma na bango ko to koma na bango na ni na Turquie ba na France so ngana ya objectif wana te na kota mbala mona ke France ngana objectif na maîtriser yo yebi na tango na zalaka na ni azala na bi maîtriser na langue na sama ngam na ngapi na kenda futuka comprendre ça en fait nzela wana nzela moko très difficile. Ce que déjà, mon Congolais bien Angolais, déjà sur le chelo, mon fois 4 ans. Avec ce que nous avons monté en 4 Sénégal. Donc voilà, c'est là où on est car les acquis bien mêlés, le pena, on a routine dans mon tout qui voilà, c'est ça. Anderson Bik qui toujours qui est dans chité par rapport à l'isolo de Mandé Robeta, ceux qui sont bien, au bêtis l'isolo est circuit bien. Alors par rapport à Bisso Bandeko au to vivre en Afrique parce que au Kenya déjà aux Alara, on a battu un peu batik, baza racisme. Alors bino ba africain na bango ba tir o vendre parce que to bi que monde entier place to tambolara to sala déjà mistura ya ba famille ya ba vie ko se partager parce que ko linga pe moi si tir ki bo bandi pe foyer na habiter na mboka wana tir ki ko bazaka trop tribalisme est-ce que déjà bandi ko na biso ba congolais ou ba africain ba bala pe ba tir ba sali pe foyer ba tir ki bandi mi on sans problème en fait na linga lo ba mo lo moko simana ko sa base na on se base ne lo moko pour mes années en fait biso na Istanbul
biso na Istanbul toza nono loba qu'on a daté loba Anderson en fait voilà site ya bofonga il faut que TV balobi camarade ya kota na yo loba Anderson wi kaza tobeta lisolo ya Turquie site ya bofonga kota vraiment zana katikati oza mwasi kota zana katikati Turquie za Anderson Big Anderson Big ta la caméra site ya bofonga ta la caméra site ya bofonga nazotala parce que toza je vous aime tu dis le 20 touche seulement en bas solo talanda Anderson alati patron des jeunes patrons Anderson Big mon le londe nga telemi a talon des aboé makambo eza mabe solanga ka na kota nanga maman la Turquie solo na Turquie solo ba bipa na document solo la style c'est bofunga Anderson Big solo na telo mo muke matana e après final ko pena o gelé na ngai na o gelé na ngai ebi ke yo solo mundele o leki ABC na ba document maela sila mama solo talanga américaine solo na ikaka américaine na o gelé na ngai o bilili ba ko finir na poto solo yo comprendre te gana de quoi yo yebi aza ne bona wana wana yebi zela telepe balobaka America mai kuna wana nazomona sise aza wana nazomona milimo donc mai kuna donc par rapport Anderson kata mai kuna américain nana makila seres na kati voilà dans la continuité dans solo la lisolo ya Turquie et bon comprendre les ambiances par rapport à monde na Turquie Anderson Big poto chité to poto solo bien lisolo ngo par rapport ya to yebisanga sikoyo to conseil nini parce que to bandi no bien to succès no bien mais conseil nini ko ko pesa bandi ko lelo parce que ti lelo attendez ba ça la refoule net biso na ngola kala banda ko refoule batu banda boma batu mais batu banda penser ka ko mboka ngo parce que ndeko o ba penser ba ko ta somboka Turquie les conseils général pour to ça na biso mo briefing en fait ngala ngolo ba on appelle ça conseil mo muke surtout mimi na bandeko baza na Turquie surtout banga basi pozo zongela nini Turquie eza mieux que Angola conseil na pesa bino ngwana so lingo changer mboka au sala voyage pour parce que mutu avandi na Turquie ya passe akuvanda suna Angola de là je ba difficulté za awa na Angola kwa puisque yaka webi komela c'est normal kolia c'est normal mais makamuso ko kate donc soko za mbongo nde okoya okangi mbongo kuna musala kuna musala kuna omona mababo ite omona mona mwasi te na butu asa non kuna penozo mona ke mwasa la muka tongo ke poza poto moi semaine à lui moi mbongo na voilà donc ya wana kopesa conseil na batu mususu ko bazana na Istanbul ba yati o be bazawa ba ke na bango te ba ke vanda parce que eza mais na ko sauté bandeko ebele o ba refoule bango ay komina soni so tali bango lelo Anderson Big ba komi ko lishu basi mibali ata mbongo ya roleto ko vivre ezate biso bandeko na bango batika biso na Angola nde lelo to komosa ke ba vivre eza par rapport à quoi c'est kuna bango bazali ba inapte bando sala te to mbongo tout ezali rapport ambiance. Non, premier année, tant baya, mon biso yebi. Et là-bas, ils ont mongo. Ouais. Ils ont bien fait la pop mais il a pas calabaté à monter. Ça la taras. Vous comprenez? Donc biso baya ya faut tuer ça là. Ba mingi bazala ke na mutu ça là kité. Alingi bilamba, alingi po la ta mais faut e ba mutu c'est basé sika mongo. Et puis on a appelé ça conseil, mboka na su mboka ça la ba dépense inutile. Donc Istanbul machallah Turquie et là on a mis au faux bomba bon pour éviter le il est pas comment bloquer ou comment kanga so ça il a un bon côté ici Angola visé pesa vraiment bebo Congo visé pesa bebo mais ça la catégorie bien ça là bon voilà Anderson Big todo cité déjà par rapport à l'histoire tando sola pour lancer un message par rapport parce que ça exemplaire na carte Turquie alors PC là bana ya Angola bana ya Europe bana ya Congo bana ya Sénégal par-ci par-là Musani yo sala na kati ya Turquie o lobelango po batu bazo a pe idéologie ba o baza kuna pour comprendre un peu comment ko lukala pe ko se baser ko gérer mboka. En fait on a profité un peu ça mbote na ngana au président Lisenga na besi Romeo muto petit na biso la biso mingi et puis on a besi bana fiti pa qui ne se tumbote Akros et puis ça sala ne se tumbote donc tout le monde na biso mbote en fait oza ndeko na bino Anderson Big bino moboyebi azana agence Big Express o etinda mbongo partout etinda biloko Angola France Canada États-Unis partout dans le monde même si ozana France Canada aux ambiloko on est na Turquie au benginga na privé eli a peso numéro nanga na se ba ko numéro nanga ba ko pesa yo pour
même si ma marque aux à l'aise. Voilà, tous à dire qu'il y a publicité à l'agence Anderson Bic par rapport à la nature, à l'agence Nae à Boyoki, clairement par rapport à l'agence Massananga, parce qu'il y a beaucoup de choses à poser transfert, vous avez en Turquie, vous avez en États-Unis, vous avez en Allemagne, vous avez en Paris, vous avez en Suisse, partout est-ce que vous allez Europe Mobimba, agence Nabiso, il y a Anderson Bic et fonctionnera par rapport à Coli, par rapport à Nyonso. Néanmoins, vraiment, merci beaucoup. Nabatutu, Oboroyo, un conseil, Mouninga, me couper ça par rapport à l'isolo à Libanda. Néanmoins, tant que Bimarambo à Libanda, bon précisera vraiment pour créer, pour ça le rapport, pour que ça rabisse sonité, qui sonne Mboka Mobimba partout, surtout nous les Congolais. To comme on dirait liche na mboka ya Turquie, to comme on dirait salité moko boye devant mindele wana, mais na osenga na ba oyo pe bazwa courage mboka mopaya ezalaka mboka olala pongite, mboka mopaya eza mboka oyo soko ye otali pena tata zate mama zate faut kotsa un peu rigueur par rapport à Mamozo Sal Anderson Bic, to comme na souka, moi ba quelques dédicaces na yo par rapport à Batunayo au moni vraiment bago repesa bango kunga photo si na biso émission na biso ya fauteuil des stars et sika puis batu barozobili passer par là. On a pena dédicace na nga mimi na maman ba nga batu basala mingi. Non, pas de problème, on est libre. Abi Sylvain manqué sur le côté de Balançoire. Rosita Gabriel, maman na Garbi. Donc voilà, on a bazar maman ba nanga vraiment donc la longue mingi et puis on peut ça tout bas na Istanbul machallah. Istanbul machallah bien surtout ba mbote na bino et puis ba na France partout dans le monde, États-Unis tout na besoin de mbote. Donc on ndeko na bino Anderson Bic Express ou dans l'agence nae pour contacter ngana privé na otindi la bino ba contact nanga ils a très bien et masananga moye pena monsieur Mbote. Merci beaucoup Anderson Bic Tokomi Nasuka, merci Biskatou Bozali, c'est votre humble élu El Pro. En tout cas là je profite un peu à saluer quelques mes frères au Bazarananga par rapport à Salarata qui est Télémara toujours dans les bons. Là je vois top 5 Balobi les Wario ya Mukolo Wario moko ya Jeune ya Bogar ya Patron top 5 Jojo ceux qui ont été habité le lo ba Eliel Poso Bazalawa puis wana na moni sous Fabrice Biachin Balobi moi na parlé je vois Jidel Kubu na Masasa ba camarade na Masasa na moni susu bato belé Gino Cashman Vekar ingénieur Vekar maestro Bertino kuna bala et là la raté Deborah Niemba et Sikozali bambote na yo petite sœur courage belé c'est la continuité de la vie vieza boé tozana be pin tozana makambutu tozo tracer kanzelango et kende kitoko Malou de Vandam grand prêtre et sika bi mutemela la Ricardo le gouverneur on est ensemble merci Amérique kuna mai et la laté toza toujours ensemble.